fate bilaka na ngai kokoma réalité tindelanga banjelu ya we osana ngai ezayo ndoto na ngai ezayo nalingi yo na motema sala na ngai tina suka tindelanga banjelu fungola lola na yo mapamboli ekita molimo na yo esimanga osana ngai yawe osana ngai ezayo ndoto na ngai ezayo nalingi yo na motema tindelanga banjelanga 23 totika ngo eleka lokwa mayeba kopola te tozala veille soki totika babiro ba irne ezala vide totika ngo ezala vide parce que moto tozozala toujours azala eli ye te moto azobima oyo tozomonaki azoya aokamola biso kaka matoyi aosala kaka continuité ya chinarambo alors ah bon nzambe à tous les internautes et surtout bienvenue sur BTV3, donc votre chaîne préférée. Quand on est à l'android de la presse congolaise, Nadège Bodé, Nazala pour lancer la Sala. Merci Mini, merci à Papa Nangai, Papa Pierre Levis. Oh, vraiment, après ça, confiance, vraiment, on nous toujours informé. Nous avons un rond-point super léba. Donc, on est Kenda Boeti, bypass, on est Zonga Boelimete, on est Kenda Boengaba, on est continué à terminer. Vraiment, les autres, c'est le numéro bonjour par rapport à ma fête et Zalaranango par rapport à tout décembre 2019 tout mes canaux autant vous savez tout le Congolais ceux qui vont vivre vraiment rester branché autant vous savez pour moi interview pas commerçant pas parents et pas ya bana pas le bandenge ni ba fête à tout les autres cas restez branché sur BTV3 vous serez jamais dessus. OK à suivre. OK toza nande konamba bonjour. Bonjour maman. Nabi toza parents toza bana. Te naza étudiant. OK, état étudiant ba décembre ça la na moto fêtera na biso. Ya tout yo zo mona onde. Ah ya tout yo vraiment ça mobulu trop parce que ba parents belé ba monalité na ba wenze ba grande marché ba parents ba ça na bango vraiment mais comme tellement télé ba ça bosso. C'est vraiment difficile comme on a que moi en ça la rap pour na bango biso yo koto yo souffrance dans souffrance donc mystique. Oza baleki quand même. Oza baleki biso kuto la tita ngamo ko ba pesa ngala msu na fin de l'année moi $50 mais papa lukilanga $5. Alitara na poche ka. Alitara na poche. Natara ya kala chauffé ka. Vraiment état que congolais état que jeune étudiant message ni ko bon message dans place à la gouvernement la biso juste que va prendre soin à ba congolais. Nous avons congolais biso nyonso. Nous avons un pays moko. Il faut pas que na sepeli la gouvernement monsieur Félix Tshisekedi azo sala malembe on a aucun na bit aza likolo te vraiment donc asala minene asala makasi to pese sous chance parce que c'est pas le mais tozole les sous ba piaka mais to sa ni aye ka sikoyo donc to tikele temps hein to supporter donc mystique. OK merci. OK voilà toza nan papa biso bonjour papa. Bonjour maman. Mais bi koza parents on a parents. To éviter ba décembre ezala na ba fête to fêtera na biso. Ya tout yo zo mona onde ni. Wakamola biso ka matoyi tosani loka wakamola biso matoyi eza na koka continuité makambo wakamola biso matoyi tozalaka eleka ya nzambe mpe elaka bakoko na biso babaye Kongo tokobenga yango Kongo ya sika tozalaka Kongo ya sika loka mbisi ya Kongo ya sika yali nzambe asalaki yango mpe tozala Kongo ya sika. OK siko toyebi te bana bavivre nde noel elekeli bango ndeni mpo toza jean le 27 toyebi te bakankamu te matiki esama to 2020 bon lokuta eza mabenga na ndako nanga tolaki pondo tolaki pondo parce que moyen ya koluka bapla mosusu eza te parce que mbongo eza te bato kosala ndenge nini tozela kaka nzambe asala. OK message ni okolo c'est la gouvernement ba Orlando sikoyo message ni okolo c'est que papa c'est que congolais bon message nanga ezali ke biso nde ba congolais tozala prudent 2023 totika ngo eleka lokwa mayeba kopola te tozala veille soki totika babiro ba irne ezala vide totika ngo ezala vide parce que moto tozozala toujours azala eli ye te moto azobima oyo tozomonaki azoya aokamola biso kaka matoyi aosala kaka continuité ya chinarambo alors ah bon nzambe nde moto ayebi.
donc lokola nzambe nde ayebi totika nyonso tuna maboko ya nzambe mais biso bacongolais tozali mayele ya 2023. Merci. Là quand on est depuis bino tomeka kotambola mwa moke pa ba commerçant na ba parents vraiment tomeka kosola par rapport ya ba fête ya année vraiment 2019 donc toyebite bazoteka ndenge nini toyebite soki ba fête yango ezolekela bango ndenge surtout ba commerçant po bango nde bayeba réserve omata to ezala kokita yango wana toza awa na établissement ya ndeko na nga mobali atekaka bilamba po toyebi ke décembre parents nyonso asombela mwana bilamba motu nyonso alingaka alata c'est ça tomeka no kosoane. Bonjour frère. Tout le monde azoteka bilamba toyebi ke vente ya année oyo surtout décembre vente yango eza ndenge vente yango eza mwa bien te par rapport nde tozala na bane nyonso parce que nde tozalaka na période déjà koya na ntongo bofungoli oya kutala misusu ya olongoli ta mwa ba 3 ou 4 pièces daa na ntongo ti okoma ba premier mikudu déjà mwa sava et tout par rapport nde bambongo ezomata bambongo mpa bato eza te badifficulté ya mwa makasi mpa bato tokoya depuis ye ntongo neti ti sikoni naza boye elo omonte na longo na mesa sika biloko mpe bino mpe bomatisi te biso tomasi te bi toyaka na nde tobana oteka so tobana oteka pantalon $20 toyaka na prix ya $20 donc tochange elo omonte toyaka na même prix wana tochange elo te mais siko par rapport nde na bato sikoyo mbongo eza na maboko te yango wana bakosomba te mais oya na ntongo neti nde na ye boye nateki elo te mais soki ke mbongo ezali mpa bato makambo ezotambola bien mpona toyaka kokoya na ntongo mwa 4 pantalon déjà elingo ti osisa okosisa journée boye quand même mwa babiloko elingo esaka mais siko openga esambo eza mpena bien te likanga circulation vraiment ya mbongo eza te omoye boteka malongo eza te. Ok, papa azalaki akei vraiment conseil nini okopesa na gouvernement atake jeune congolais et surtout sur ya commune ya Lemba okoloba no nini par rapport ya bafete oyo tokeleka ngo kaka bomalimali te bo par rapport na fete oyo gouvernement atala nanu makambo etali makambo mbongo par rapport na bafonctionnaire so bazwi mbongo nde bapesa bana nde bakoya kosunga mpo basani basombela biso alors ke bango soki mbongo eza bafuti bafonctionnaire te bato baza impeye babilo mwa bongo donc biso bato basombela biso adepa biso mpo bato basombela biso fo bango mo basala bongo. Ok, merci. Voilà, toza pe a na maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman to to tuna take maman moboti. Feti ya turo yozo mona ngunde. Ah papa fait la turo mabe makasi. Bana ba feta biso maman to fete bien te bana ba fete bien te taku balati te. Ka boye vraiment bana balati te. Siko eza nini yango to sala bongo ko to bike ko lati wana bino bana. Mbongo ya te, mbongo eza te. Mbongo eza te. Ba para ba futamité c'est ça. Ba futamité lo moko te posé la te parce que so kuta fait peu ezati. OK, ni yoko lancer message ni yoko lancer na gouvernement metake maman moboti. Papa. Non, on va pas me conduire. Asala pour la biso. Papa futa wa mbongo. Tu vas foutre papa ne biso mbongo to bika sima papa ba bika sima. Na sima funa ba porte. Ça c'est retrouver vous. Et là ezati. Le fait sera fêtité. Fait sera fêtité. Papa, passe na mawande wo mona biso toza. Kaka ba fête. Biso bateki bilamba yango wana kuno tomona tozoteka bilamba. Vente ezate. Lipa na komi koliaka lipa seki boye na avocat. Moi kutuna tomba ta sikre na mela ezate. Otoma la moyenne. Bafungola ba porte biso pe to se retrouver. Bilamba ba metanda mawana. D'abord atelema. Eloko ezate. Papa le baki le peuple d'abord na bino pe bateki maki to éviter circulation mbongo bo mona ngonde. Papa ndenge za boye mbongo za passe. Côté ka ezate. Fête on dirait que fête. Tozo comprendre te dollar ko ezaki na 16 000 dollars mati 17 000. Donc comprendre mboko to okena ngo wapi. Eloko malonga ezate. Nous avons pas nous senti bon en fête mais on dirait fête était ne ba jour nyonso. Mais tu comprendre et ça nini. Papa Francky so zota la miso. To sengi na yo. Fongola ba porte ba parents ba futa. Mbongo ezate. To fête nini mbongo ezate ta yo moko penza biloko fanzi. Même au Mboka le baki bien que vous recevez en 2020. Mais tu recevez on te lango tika on recevez d'abord. Kosepela ko tozozela kosiba oyo décembre ata yo moko pe dola ko 17 mais aki na 16 tokosepela tozela jeza ya tosepela to ndenge nini nyonso ezotambola te le pepe d'abord papa
tosanti yango tosanti talaka mobutu erodaki daye tokatoka meloko eza te asala biso bolamu ata mokirie bokeya te epepe dabord sala bikamwa mobutu kanisaka mobutu erodaka tosepela kaka masanga eza te eloko eza te kaka nde toyebisa bino toomeka kotambola moye totika mpe bamama malewa eza te mpo bango nde basungaka peple toyebi te décembre oyo ozomona o nde nini mabe makasi par rapport à badécembre nde ezalaka tuka décembre to osoyoli mabe vente eza te koteka malamu te bato bazomela bien te bazolela bampiaka biloko ezolala makasi papa na ngai soki ya kwa mama tozomona kaka dola nde ezomata toyebi te bino bovivre ndenge nini okoki kosomba biloko ya koteka sala bino mpe bomatisi biso mpe tomatisi mama na ngai biso mpe zala tomatisa koteka eza te mama te yo moko koteka eza te biloko ezolalaka bato bazolelaka bampiaka oyo baofuta bato te tocomprendre te enseigne kopesa message nini okolanse take congolais na mpasi oyo ozomona décembre oyo tozala déjà ero mokili eza daya kolinda mais tozomona kaka take conseil donc basolaka bien basola bien bafuta bato biso bafuta bato biso mpe tose retrouve donc bato baparent baolela bana bafete bien te kolata malongo eza te donc gouvernement atala biso na likambo tokoka te papa basola biso bien bafuta bato biso mpe tose retrouve merci ok vraiment quand nde toyebisa bino tozocontinue toujours tozaka na commune ya lemba tozosola na mama commerçante bonjour mama toyebi te question na biso ezali boye par rapport à badécembre nyonso surtout bino batebi omona ya turo eza ndeni vente eza ndeni en tout cas vente mpenza eza mabe makasi puiske bamama ebele bazolela ndongo eza te mais toyebi ke nzambe aosunga kaka na mwa moke me bato bazolela mpiaka kwa koteka mpenza eza te par rapport à badécembre nyonso ya turo vraiment donc mabe makasi ya turo mpenza ezalaki kotekaka me oyo mpenza koteka eza te donc tozolela mpa koteka eza te bato baolela mpiaka mbongo eza te toyebi te soki décembre oyo ezeye mpa na libabe tozoyeba te ok toomona déjà lelo so le 28 déjà toyebi le 27 donc toyebi ke ezala déjà ero oyo eza déjà mouvement nyonso bozoteka bozoremplace biloko so toyebi te c'est dit à quoi par rapport ka dola nde mati to mbongo mpe eza te na maboko en tout cas biso tozoyeba te soki eza nini bakontinue batalela biso eloko odolar na minute odolar ekomi dia soki na 17 donc 17 wana tozoyeba te soki tozokenda kokufa te tozokende wapi batalela biso eloko do eloko ozosalama par rapport a mbongo ndenge emateli mboka na biso boye te vi oyo tozokenda yango oyo eza mabe makasi po tozala décembre oyo tokoleka ero déjà plein tozoteka lokwa likambo mais oyo mpenza mabe ya mabe bakonzi batalela biso eloko oyo tolembi. Ok, merci vraiment bino nyonso bolandaki vraiment émission lelo tosepelaki kosala bino numéro oyo bomona comment est-ce que décembre 2019 ezoko se passé na Kinshasa vraiment donc eza pasi bino mo bolandi ba maman nde ba déclarer ba papa nde ba déclarer ba commerçant kuti koloba te donc circulation ya mbongo eza nango te vraiment yango to continuer kaka kosala bino pour ça toujours informé na BTV 3 donc to sa musala pona bino lobi wana susu to yela bino ba information susu il faut bozara toujours à la ine ba news ya bien na BTV 3 vraiment oyo so s'abonner te bo s'abonner pour ne makambo solo ezali vraiment na pesi merci mingi na mon cordon papa Mardoché Kweso et pourquoi pas mon boss papa Elvis mbote bino nyonso na mama na bandeko na nyonso na bino ya trop donc bonne fête na bino donc on se retrouve au prochain numéro au revoir. Posa nanga eza yo, doto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lola na yo, mapamboli ekita, molimo na yo